mapati ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala proche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas voler sur totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Congo mobimbe si bandima yo bisengo ya Fly CAA mardi et là on a voté un bilan merci pour oser belle bossa la télévision na minopo na kolanda info linga la journal il y a peu pour la peuple te font la journal pour nous que après mise en place il y a 5 commissions permanentes pour la vérifier ba dossier il y a un nouveau sénateur des bureaux d'âge na mokambo mi honorable Pascal Kinduelo Bassa qui visite mon lundi 27 mai kuna na différentes commissions pour na kota la ndenge misala za kosalema kuna Christian Kangebeni wazaki na compte info lingala. Après mise en place, dans la séance plénière, il y a vendredi 24 mai 2024, il y a 5 commissions spéciales où il y a chargé pour nous vérifier le dossier de nouveau sénateur avant cérémonie officielle de la validation du pouvoir Nabango, conformément à l'article 227 de la loi électorale en vigueur. Président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinduelo, accompagné de 2 autres membres du bureau, Basala qui ronde lundi 27 mai 2024 dans différentes salles du palais du peuple et Paiwapi réunion à différentes commissions et Zali Kosalema, Nabit Yakotala, évolution et misala à la commission, Ndengenini et Zali Kotambola, Pambate, président du bureau d'âge, Pascal Kinduelo, Akani Komema Mosala Ndenge Alombango, et Yebanako Umelate, Pambate, chambre haute du parlement, Mingi Penza bureau d'âge, et Pesami mission Misatu, Yako valider ba mandat ba honorable sénateur, Yako élaborer règlement d'intérieur, Yako sali sa élection, ya bureau définitif peut installer bureau wana, Natina wana Pascal Kinduelo alobi, bazali ko courir na montre Pambate, institution Mosusu, Assemblée nationale, aza déjà na bureau définitif na ye, kalamingi te gouvernement, ezali kobima, et kozala boni sénat atika la kaka na bureau provisoire, Natina wanande, balingi mosala et kende na lombango, bosimba ke misala ba différentes commissions, ezali kaka po na 6 jours, et bandu lundi 27 mai et kosila le 3 juin 2024. Nangambo ya commission électorale nationale indépendante Sénat Mopusebo ba organisation week-end leki ya ba élection ba sénateur pe gouverneur pour la province ya Nord Kivu pe Maindombe et Selema Kitoko bolanda reportage oyo ya Midjo Mabasi. Commission électorale nationale indépendante Sénina Mopuse baza ko informe opinion publique que ba opération ya vote pour na élection ya ba sénateur Isalamaki dimanche 26 mai 2024 na Inongo na province ya Maindombe pe na Goma kuna na Nord Kivu. Tango ba opération ya vote esilaki na ba province, bureau de vote et s'est transformé mbala moko na bureau ya dépouillement pe basalaki comptage ya ba bulletin de vote na présence ya ba témoin, ba observateur et longo na ba journaliste pe oyo nyonso bazalaki Kiwana. Nasima Seni a proclamé qu'il y a résultat provisoire pour Naba Oyo Bazali élu local la sénateur, Bakombo Nabango pour la province ya Maindombe, Babanga Potio Anissé 4 voix, Mongolo Konda Aimé Pascal 4 voix, Moutima Sakrini Herman 3 voix, Ngambani Ngovoli Adonis 3 voix. Toena Nord Kivu, Mumbere Makozi Papi 9 voix, Chabani Lukobiango Jacques Men 8 voix, Kasereka Tokolio Jean-Marie 8 voix, Vunabandi Kanyamingo Célestin 6 voix, Yepe na Nord Kivu. Suite ya chronogramme opérationnel pour na ba élection ya ba sénateur na province ya Maindombe na Nord Kivu ezali boye. Du 27 mai au 3 juin 2024, dépôt ya ba recours na cour constitutionnelle.
Du 4 juin au 2 août 2024, traitement y a recours na cour constitutionnelle. Du 3 août 2024, publication ya résultat définitif ya élection ya sénateur na province ya Mai-Ndombe na Nord Kivu. Kaka na même occasion, Seni organisaki élection ya gouverneur pe vice-gouverneur ya Mai-Ndombe, indépendant Mongolo Konda Aimé 9 voix, indépendant Koso Kevani Lebon 9 voix. Bango nyonso babimaki na même nombre ya voix. Na tina wana Seni akani ko organiser deuxième tour ya élection pour na ko départager nombre ya voix. Week-end eleki gouvernement esengelaki ebimaka sebimaki tendo quand des temps vraiment eza kolekana makasi na o etali formation ya gouvernement ya Judith Sumina Tuluka. Reportage Héritier Mapindemi. Normalement, ba facteur ebele ezali ko déterminer formation ya gouvernement ya liboso bazali kolobela taille configuration na terme ya ba nombre ya ba personnes oyo ba kozala aligné ba profil technique na bango ba appartenance politique pe ko bosana te likambo etali géopolitique to pe représentation provinciale pe les socio problématiques oyo ekoma kozonga équilibre ya genre kasi lelo depuis nomination na ye le 1er avril 2024 pona nini gouvernement Judith Sumina Tuluka ezali ko traîner boye nyonso wana ba constat ezali ya ndenge na ndenge weekend oyo ezalaki annoncé à 2 reprises mobimba que gouvernement ekubima kasi ebimite kasi pona première liste na ye oyo esengaki bongo repêchage ya ba figure mososo ya ba regroupement to ba parti politique oyo esengelaki bazala mingi mesusu bazali kotala ke ezali motivation lié mingi na ba source moko croisée bazali kolobela répartition to pe attribution ya ba poste oyo azwi te kasi soki totali nyonso quel que soit ba justification lokola bureau définitif ya Assemblée nationale ekoti déjà na mosala ezali kosenga gouvernement ebima po na ndenge moko ya lombango enfin que azala investi na niveau ya Assemblée nationale basilisa régime ya intérimaire pe ya ba expédition ya ba affaires courantes surtout que pour na ko éviter trésor public oyo ezali déjà coincé et bana kobimisa lisusu misolo pona oyo etali session extraordinaire na Assemblée nationale pambate le 15 juin oyo ezali koya ekozala clôture ya session yango ezali kotalisa ke esengeli gouvernement ezala publier kaka na session oyo avant le 15 juin baye bana ko investir déjà gouvernement oyo akoya pona ko présenter programme na ye le 15 juin 2024 conformément na règlement d'ordre intérieur pe na mibeko ya mboka ezali kotalisa ke session ekozala clôturée soki glissement esalemi ekosenga convocation ya session extraordinaire boye nyonso wana soki eleki session mosusu ekozala convoqué le 15 septembre 2024 kasi wana ekozala vraiment retard makasi na tina wana population to observateur nyonso bazali kosenga ke gouvernement ya Sumina Tuluka eyeba na kobima na lombango pe ezala investi na niveau ya Assemblée nationale pona kobanda directement musala 2 mois ezali ebele. Kaka pona o etali retard ya publication ya gouvernement rédaction info ngala journal la peuple nanzela ya Nadine Asona alobeli bino ndenge ba premier ministre misusu ba lekana dans o ba sala kapona formation ya gouvernement na bango. Près de 2 mois après nomination ya Judith Sumina loko la première ministre bobimi ya gouvernement na ye eza koumela se koumela oyo conséquence na yango ezali paralysie totale na ba secteur vitaux retard oyo eza kosala ke ba décision ya makasi ezwa mate na période oyo atako budget ekozala exécuté te donc eloko moko te ekotambola na période oyo kaka salaire na frais de fonctionnement sans décaisser kasi bosengeli koyeba ke depuis 2019 formation ya gouvernement eza kozwa baton ebele ndakisa premier gouvernement ya premier mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ezwaki 95 jours avant formation nango pe 100 jours ti mokolo ya investiture na ye oyo ya Sama Lukonde Kenge
ezwaki 57 jours avant nomination ya ba ministre pe 2 mois na 11 jours avant investiture na ye. Tokolobake na eleko ya ba manda mibale ya Joseph Kabila Kabange bazalaki na rapidité makasi entre nomination pe formation ya gouvernement. Ndakisa ya gouvernement oyo ya Augustin Matata Ponyo aformaka ya ye oyo ezwaka kaka 10 jours ya pamba na oyo ya Muzitu Adolphe asalaka kaka 16 jours oyo ya Bruno Chibala na Sami Badibanga esalaka kaka 32 jours kasi ya Gizenga nde ezwaka 35 jours. Comparaison eza penza makasi na formation ya gouvernement mosusu depuis 2019 soki bazwi mikolo ebelete eza kosala ba 39 jours oyo kati na bango mingi bazali kozela changement na dernière minute nzokande pona bango kolekisa 1 mois eza penza ebele kasi nini penza ezali ko bloquer gouvernement ya Judith Suminwa po ebima. Selon ba rumeur quelques grandes personnalités ya Union Sacrée nde bazali à la base ya blocage oyo kati na bango moko alingi kaka akamba ministère ya budget oyo ezali ko créer mbutu tisikoyo moyen gouvernement ebima ezate. Une église congolaise dans un état congolais, ezali thème où ezala qui développé na colloque interdisciplinaire où ezala qui organisé l'occasion ya 35e anniversaire ya loi ya premier cardinal ya République démocratique du Congo, cardinal Malula et Selma Kibongo Nabo Kambemi son éminence Fridolin Ambongo. Reportage Stéphane Skande, héritier Mapine P. Francis Kanzalokoka. Cathédrale Notre-Dame du Congo et Yinda Kimabe Nandenge à Kosakanate na occasion ya deuxième colloque interdisciplinaire Oyo Ezalaki organisé kuna na thème ya makas une église congolaise dans un état congolais Yangonde Ezalaki thème ya Kafu Kafu balobela ki pe mission prophétique ya épiscopat ya République démocratique du Congo na espace sociopolitique 35 ans après loi ya Joseph Cardinal Malula Oyo Azalaki cardinal noir ya liboso na Afrique pe na République démocratique du Congo bosimba kepona limokolo ya liboso ezalaki bongo ya recteur ya université Omnia Omnibus Abbé Christian Ganzani oyo azali pe professeur ordinaire azwaki maloba pona kotalisa ba mérite ya cardinal ya liboso ya République démocratique du Congo Joseph Albert Malula na ndenge bazali ko commémorer 35 ans na ye na naissance na ye na ciel liboso alobelaki pe likambo ya manifeste ya conscience africaine oyo ezalaki livre to magazine cardinal Albert Malula abande kokoma pona ko réveiller population ya République démocratique du Congo bazwa conscience ya makambo na bango bosimba ke discours ya mibale ezalaki bongo ya représentant ya ministre ya enseignement supérieur pe universitaire alobelaki ba facette ya ndenge na ndenge ya cardinal Albert Malula pe initiative na ye oyo azalaki na yango ya ko s'engager na service ya mboka pe na service ya communauté pour na ko libérer bateau na troisième position tomonaki cardinal Fridolin Ambongo oyo ayaki pe ko pesa lisusu makambo ebele par rapport ya mosala cardinal Albert Malula asalaki ye abande ko kabola étape église kasi alobi ko kabola etana église ezalite ke ko inscrire bateau mosusu baloba na makambo etali l'étate boyeba message ya cardinal Albert Malula tango mosusu ezalaki poignant kasi ezalaki pona kobimisa vérité nyonso wana ebande kotalisa ke cardinal Albert Malula azalaki toujours pene ya population pe alobi vérité ya ngonde esovaka na suka ya makambo nyonso Abbé Victor Tambwe ye apesaki makanisi na ye lelo tosanganya pote to kanisa tambula to komisa na mitanto 35 ans simaliwali ya ye to komi wapi makanisi maye matea maye esali nini est-ce que eboti mbuma to eboti mbuma te sima ya mate ya ndenge na ndenge tozali koyoka nazani elikia te maye makomi makuna oyo tobenga en terme ya ba résolution ya kosalisa biso
temeka kotambola na nzela e kondo cardinal Malula apesaki pe alakisaki. Tobeta bongo masolo ya complexe scolaire Maman Pemba oyo kuma makabongo na fondation Nerombungu bango ba font la semaine na bango chaque lundi na clip moko ya Kafu Kafu. Reportage Ladiland. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu chaque lundi ba démarraka semaine na bango en beauté batikaka mosala nyonso na boko ya Nzambe mbala oyo pe ezalaki kaka lokola momesano ba enseignant ba personnel administratif bref bato nyonso basalaka na complexe scolaire Mama Pemba basanganaki pona kokumisa Nzambe pe koyoka liloba na ye mbala oyo bazalaki bongo bateyamaki epai ya Koma Honoré oyo ateyaki na mokanda na Psaume chapitre 60 epai wapi atalisi ke avec Dieu nous ferons des exploits esengeli kotambola tango nyonso elongo na Nzambe soki ozali kotambola na Nzambe okosala exploit ya ndenge na ndenge oyo moyini Satana akopusanaka soki mokete pene na yo olingi réussite kangama na Nzambe olingi succès kangama na Nzambe olingi bénédiction nyonso ezali kaka na ngambu ya Nzambe esengeli te koluka yango na esika mosusu na tina wana Mateya ezalaki vraiment capté 5/5 epai ya ba enseignant pe ba personnel administratif nyon ya complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu oyo bazalaki wana présent Mateya elekaki vraiment kitoko micro ya Info Lingala Ngoma Honoré oyo azalaki mote ya mokolo alimbolaki déroulement ya prière ya mbala oyo. Alors, lelo, chaque lundi, nous allons na culte, au Tokumisaka Nzambe, Yoka Malobana Nzambe, Neto Yaka 6h30, nous avons déjà à culte bandi, qui 7h15, aussi ici, et puis de continuer l'activité et à jour. Alors, nous avons venu les seigneurs pour na Mateya Oyo, à inspirer na commission na peuple de Dieu, oyo tozwaki na mukanda ya Psaume 60 verset 14 avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et unande tozali kotatsa assemblée et desengeli ko komipesa epai na Nzambe kotela kaka Nzambe kotelika na Nzambe kotambola na Nzambe longo tozala na relation d'intimité na Nzambe. Merci na mokonzi ya école na biso son excellence Nerombungu on a likanisi oyo azwa ya ko sala kilte za na kati école ya moto banda semaine banda kana kilte donc tozali kotika semaine na boko na Nzambe tant que tozosilisa sango na kilte na boko na Nzambe ko remercier Nzambe lolinga tambole na biso nyonso ezali kotalisa ke na complexe scolaire Mama Pemba batiaka Nzambe liboso surtout ke initiateur ya école oyo ezali bongo honorable Nerombungu oyo azali pe mosali na Nzambe évangéliste itinérant nyonso ya ye ebandaka na Nzambe. Kaka na masolo etali complexe scolaire Mama Pemba babaki mikolo te koleka basalaki formation pour na ba élèves na thème na bango ezaki bongo lutte contre la corruption. Une fois de plus Ladiland na commentaire héritier Mapindemi. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu oyo ezwami na quartier Bikanga mingi penza na commune ya Kisenso ba bénéficier qui pendant 3 jours c'est-à-dire kobanda jeudi 16 mai kino samedi 18 mai 2024 na formation moko ya Kafu Kafu na oyo etali lutte contre la corruption. Formation et pesamaki et paya observatoire de la dette publique au DEP na Mokuse bango bayaki ko pesa bana pendant 3 jours atelier à formation pour la lutte contre la corruption ba salisaki ba conséquences néfastes oyo ezali ko uta na corruption mingi penza na milieu scolaire ba proposer ba voya ba changement nyonso pour na ko éradiquer pratique oyo kati na ba école pe lisusu batalisi ba personnalité oyo bakoki kozala impliqué na chaque voie nyonso ya changement batalisi pe ba rôle ya bato oyo esengeli bayeba na ko jouer pour na ko telemela corruption bisika na bisika oyo yango ezali kosalema na suka ya atelier moko ya bancadrer alobaki boy DEP ezali moko ya ba ONG na Kinshasa to na Congo. Signification nango ezali observatoire de la dette publique. Ezali mingi na maimatali misala ya leta na banyongo oyo leta azwaka epa ya bato basusu nde
mosala nango yango wana kasi na bozindo odepe atali makambo ya kobundisa kanyaka to corruption na français engebene na misala mia ye nde tozwaki makanisi to manaka ya kosala malakisi awa na etelo oyo tobengi Mama Pemba ezali na Kisenso toponaki etelo oyo pamba te na kotala enguma na biso Kisasa bitelo bizali bihike bele penza kasi totali bisika oyo eza un peu reculé mingi Kisenso eza commune moko urbano rural. En tout cas, les bosso toujours remercier Mokonzi Mbungu oyo asataka kana makambo nyonso ya mabe ekoki koleka na ekole tono na bamboka na biso. C'est comme ça que ODEP aye mpona kopesa bana formation contre la corruption. Nangambu na bango pe coordonnateur ya complexe scolaire Mama Pemba azanga kite kotalisa esengo na ye par rapport ya atelier ya formation oyo ODEP apesi et pas ya ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba. Suite ya modernisation ya plus lwano kuna na Lubumbashi nde ba vol ya CA eza modifié na ba différentes villes ya République démocratique du Congo. CA mfumu mokonzi ya mapata toujours pona ko satisfaire ba client na ye a modifier ba horaire ya ba vol na ye na suite ya ba travaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi. Désormais Kinshasa Lubumbashi et kobanda ko salema à partir ya 7h45 Kinshasa Goma et kobanda ko salema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango et kobanda ko salema à partir ya 8h40. CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango pona ko servir population. CAA spécialiste ya Congo profond, ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye. Na CAA client de azalaka roi to gangi na CAA client de azali roi botu nangani niye Kinshasa Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine, c'est-à-dire mikolo nyonso bembuka na yo ndenge olingi oza mobimba bokanisi esili na nuten. Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine oyo elonga te elonga CAA balinga kamboka boete. Na masolo telefone sote oba ke quartier Badara kuna na commune ya Ntele eza na ba problème o etali érosion eza kotungisa bandeko bavandi kote kuna mijo mabasi reportage. Na quartier Badara, na commune ya Nsele, likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai. Ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi awa na 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndako na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya Info Lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre des problèmes ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele. Awa to na quartier Badara 2 commune ya Nsele to fandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te to tungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana to souffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bon sikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te ezaloko déjà ume ba to Badara oyo bantu banjangu na to mona courant te to mona mai te donc tozana bosenga nango nde na moment on a mbula wa 2024 bakotela biso courant bakotela biso mai po so ça nécessairement so mata biloko courant ezate po tozo ba ni courant ezate ozo mona tozana susa courant na mai bakotela biso. Na rubrique na biso ya lelo oyo tolobelaka mingi
makambo ya ndenge na ndenge ba fait divers pe makambo o etali société boyo ba kelelo toza kolobela bino to pe toza kosalela bino historique ya commune ya Kalamu. Nadine Asona à faire découvrir bino commune ya Kalamu. Et créant na arrêté royal numéro Léon bar 211 bar 245 na octobre 1957 et Sabongo commune ya Kalamu et Paiwapi premier dirigeant nango et Zalaki Bongo monsieur Arthur Pindi oyo asalaki tina indépendance ya Congo belge na 1960 depuis création na yango et Zalaki subdivisé na 5 cités Totangi Bongo cité ya Kauka Matonge, Imo Congo, Kimbangu, Peyolo, Oyo, Ezali, Basité Moko, et Komaki développé après indépendance, et Paiwapi, na site Nango, Tomoni Bongo, aéroport Yandolo, Pena ba infrastructure locale à Palais du Peuple, Stade de Martyrs, na Nord Nango, Tozan, Rond-Point Victoire, Pe Stade Tata Raphaël, commune ya Kalamu, Ezan na superficie, ya 6,64 km², Oyo, densité Nango, Eza ya 47 491 habitants par kilomètre carré. Na population, il y a plus de 315 342 habitants. Langue Oyo eloba makana commune Oyo ezali mingi lingala. Commune ezali limité na 7 communes. Na nord nango tozana ba commune ya Kinshasa pe ya Barumbu. Na est nango tozana commune ya Limete. Na sud nango tozana ba commune ya Ngaba pe Makala. Na ouest nango tozana ba commune ya Ngiringiri pe Kasavubu. Na Oyo etali aspect socio-économique ya commune Oyo ba métier Oyo esalemaka awa eza mingi ba débrouillard ba cambiste ba mama malewa ba terrasse ba hôtel ba kuzu ba porteur ba Kadhafi pe bongo na bongo. Metesat na nzela ya mijo mabasi bokolanda bongo communiqué oyo ya Metesat auta kosala pona wetali début ya saison 16 bolanda. Metelsat azali koyebisa public ya ville province ya Kinshasa que date moyenne ya début ya saison sèche topé ya Elanga ezali prévu le 28 mai 2024 na marge ya dispersion ya 7 jours. Yango elingi koloba que kasi kobanda le 28 mai kino le 3 juin 2024 ezali marge supérieure ya manifestation ya saison pe tendance o ezali prévu pour la saison sèche ezali bongo humide pe sec. Communiqué ezali signé le 16 mai 2024 et pas ya Metelsat. Dans la communiqué écologique ya bolanda aller-retour na yango elongo na héritier Mapindemi. Bafamille Yangwili, Pasteur Jetrombaya, bazali na mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe baibai na bango nyonso, liwa ya mama na bango tante pe sœur, grand-mère na kombo ya mama Anastasie Mbui Nyangwila, oyo azongisaki molimo epai ya nkolo Nzambe depuis mercredi 23 mai 2024 na sima ya maladi ya tango molai. En attendant programme ya bokundami, matanga ezali kosalema na résidence familiale tope lopango ya Libota, oyo ezwami na avenue Bandundu numéro 4 na quartier Mikondo na commune ya Kimpanseke, référence Are Matamba. Tika ete sango oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Anastasie Mbui Nyangwila. Communiqué oyo ezali signé epai ya madame Jolie Mutobambaya, fille ya défunte to mwana ya Mouei. Bozalaki ebele bosa ba télévision na bino pona kolanda info lingala journal ya peuple na peuple sepele ki na ngopsa. Merci na Igor Ntingi Matomi nazalaki na sima ya caméra. Concours rédactionnel ya Nadine Asona Mouyala Pemidio Mabasi Marie-Josée héritier Mapinde Mingulungu asipavzaki journal montage et simanke pa ya Fabrice Lundombi ngala bino topsani rendez-vous nikozali ko ya au revoir. Bobenga ye fumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais
horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yona nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimayi, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA. Bana mboka batali gauche, batali droite. Yo na yo. Et silite oh. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Bouébake depuis 1992, 32 ans, le long pour de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort. Pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimbe si bandima yo, Bisengo ya Fly CAA.